c'était de renforcer plus de 185 blindés turcs par RDC. Dès qu'on a eu mission que pour est pour le moment, RDC n'a pas lendo ne pas ça ravage. Pourquoi ça ravage? Dès qu'on a eu mission que mon konzamboka tient enveloppe consistant. Ndeko, et ça soutient que au tenir ça te, au mundu qui m'ont te munition. Là danser. Donc, ce sont des tel qui fondent dans la ciment. Ndeko, on dit bienvenue aux gens qui sont en Rwanda. Par le bâtiment. Makenga, oui Makenga, Akufaki, Makenga, Wazali, chef de la rebelle M23, ma poma qui est. Ah, na ebisio que na lobino que RDC, au Tchetembe, au Moni Yango, Makenga, ouais, ça qui chef de file, il y a M23, Allah l'a dit déjà. Bon, Nicolas Bipembe na Rwanda, au Sakanate, pote, Mokonza Mboka, avec les gens qui sont Nagoya, au Monturo, tout ça défensif, mais offensif. Tina Rwanda, donne tout ça, na yebisio que ba village nyo so toso boto. Oh nyo to toso donc toso diriger vers Rwanda. C'est ça l'objectif. Yambo kontamboka tambula ki, ayese bango que na rosoma tout simate. Na yebisi bino boso yo gate turoyo. Tout droit au but. Donc soit biso, soit Rwanda. Alors, mbote mengi lisoso na ba ressortissant nyoso oyo basa de partout balela morino. To bandi sikoyo ko panzanteke. Ote moto nyoso azwete ninaye toleki courant na biso lobi fo lobi courant na yebiso mulili tolali na mulunge eloko te na yebite snel ni eloko nini aportaka na mboka oyo courant na yebisio ke courant moko impossible donc c'est dit soki eza lelo lobi kozala te et puis ba area kotanga papa faci bato bato ni papu bazo soni surtout ba DG ya snel na déjà régi des eaux. Parce que bato kolongwa. Pote jusque là to so mona loko te. Rien ne se fait. Balaka ki biso ke kura bano ya ngo to so mona loko te. Donc kura pendant na biso ke eloko moko malamu ya malamu esa kuna te. Donc to ça le la liste na yo ba suivi to lobi ke rien ne se fait côté snel na régi des eaux. Tolaki. Koya sikoyo malamoko na communiqué très important. Quand J.C. Molino a ouvert la porte pour les centres d'autodidacte, le finaliste qui a raté l'examen d'État, l'inscription est gratuite. Venez nombreux pour venir adhérer au centre 2024-2025. Dès que tu as vu, moi, je suis l'examen d'État. Ce que je suis pour le laté, Yakapa Morino, à partir de septembre, je suis allé à Kitoko. Je suis allé à Tamsukuna. Je suis allé si par exemple ton dit est mort, cherchez, il n'y a pas Foumalong, on a chissé. Bana nyoso ki mbangiste. Foumalongo, bana nyoso ki mbangiste. Baba ko raté, place na bango za awa. Bale la tebaya. Donc kaya c'est déjà ko fongoma, inscription c'est gratuite. Yeba sala no ki pote tango ko tonda a. Pote na bazana ba place limitée. Na ko so bukil mo bimbate. Na ko so na batoyo, baba ko sala quand même. Avant, balobi ke batu bayaka kitoko, bayaka pa, bamonde basokelo kitoko. Alors, yo mutu oyebi ke ozana mwana na yo, to yo moko, to ndeko na yo, yaka déjà inscription se bandi, eza nango gratuit ofele. Komisa ka kombo na yo, adresse, numéro de téléphone na commune ofandi. Ba coordonnées yango wana. Nyoso tikali oza ya mobimba. Naleki. Passé du jour. À connaître pas, à demander. Que le mission éviter tout na. Au gouvernement so mais ka se tout na te. Et zo me la pona nini. Hein? Antecédés zali ka se yeba. Ah, conseil méthodiste c'était ça des réaliste. Yeba ke ni na ngozo umisa gouvernement. Pona nini zo umela. Ah, faut yeba. Quand on vend ka pona ko tonga pona ko sala makamba pamba. Ozo l'exata pamba. Les chevaux la caravane passe. Fati frappe encore. Donc tout ça toujours. Alors yoka tikoyo. Na lobi boy. Alors, comme on dit, on ne connaît pas demander. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont monnaie l'élo, gouvernement, et ceux qui maintenant nous côté élection, il y a bureau, élection Assemblée nationale, non, et ça proclamé définitivement. C'est-à-dire, qu'à la mingi l'élo de ma cambeso si là, côté filmé blanché de l'Assemblée nationale, tu es un président.
naza vice-président, naza deuxième vice-président, naza questeur adjoint. Nde soki bavandisi makambo wana nde koyeba sikoyo ke gouvernement elingi kobima quand toleki mon peuple péri faute de connaissance ndeko yango oyo kaka bato nanga bazolela bazokemba mpona manque ya connaissance eza nini ndeko kozanga koyeba likambo eza boye yo otengami songo boye likambo eza facile yo comme ça mais c'est ça mon peuple périt mon peuple souffre par manque de connaissance ntango likambo eza nango ya bien yo lingo pepisa likambo eza bongo te yo déformé c'est ça le peuple souffre na ye sikoyo basala nzambe ndeko ntango babengi mosala nzambe sala mosala no dignement kosala mosala na nde tala omoni kazaka ya nzambe ematisaka ekitisaka ekwesaka mpe donc esalaka mosala na ndenge ya probabilité na ndenge convenablement ndenge nzambe abengi yo beaucoup sont élus mais peu c'est-à-dire beaucoup sont appelés mais peu sont élus donc yebaka ndenge makambo ya nzambe ezokende. La presse internationale, la Russie et la Chine encouragent le président Félix Tshisekedi de continuer à travailler pour chercher la paix durable au pays. Ndeko, Chine, Russie na Chine, batidaki fati akende na France, na Belgique et puis na Allemagne. Akende koyebisa bango déjà ke boye bango ke makambo zosala nazomona. Mais onga na kosala bino mutolo bate eza derrière l'avertissement. Wana ezali boule ya Russie na Chine. Na koyebisa bino sikoyo pourquoi fati asalaki yango ebo koyoka sikoyo ndenge nini tokwesi bamibeko ndenge eye événement na yebiso ke lobe ezalaki événement le 17 mai 1997 au 17 mai 2024 ça fait 27 ans de l'entrée triomphale de l'AFDEL. AFDEL signifie Alliance des forces démocratiques pour la libération. La nanga sikoyo na bango beta sikoyo ba très frappant eza nini ndeko eza ba symbole même na top Congo batia mote la ndam morino ni na la ni top Congo batia mote événement eza ndenge nini yoka AFDEL ezaki dirigé par Moussé Laurent Désiré Kabila oyo asalaki soi-disant papa ya Kabila ndeko asalaki parti oyo ekréamaki le 2 août 1995 na Rwanda. Alors, bayebandi ko mobiliser bato le 2 août 96 basali Uganda ateye poa, Rwanda ateye poa, Burundi ateye poa. Bayenda basoda nyonso bakoti. Wana Mobutu akomobela, Mobutu akomi terrassé. Mobutu sikoyo, Mobutu tango a remarqué que akomi ya kolemba abengi donatien, c'est-à-dire mayele. Landa bien histoire comme ça yebaki te. Mayele asa nani? Yenda zalaki sikoyo général ya force d'armée ya Mobutu. Ye mutazako konza. Mutatangise nani? Mobutu. Mutafuti betili nyonso Mobutu. Muta akomse na poto ba formation Mobutu. Kasi mayele sikoyo tango amoni ke Mobutu apese pour Mobutu alobiki na lembi. Banguna basoya kanga bango bakota te. Mayele sikoyo na bula lobiki occasion yango. Netifia comme parle. Na bosela sikoyo via kima na ye Moussa Kota. Tango Moussa Kota na bareye na récupérer mboka. Oyo bisko bula mayele yangona. L'homme propose bien dispose. Yoso kanisa kati nzambe nde muta alongisaka nyonso. Alors Mobutu akoti na yeta bayoke ba Rwanda bakomi na tingi Mobutu azui avion Maroc pal mayele alobi ça va Mobutu akei nazwa mboka ayebisi mbala moko mopona mayele na Moussa bazako solola ayebisi ekota or que mayele na bula ye fo abare Moussa or sikoyo Mobutu ngina mona moko comme Saddam Hussein Congolo ye Mobutu ayebisi ke ba onyo sola ngina ba fiti na lobi na yo ezala mayele ezala Moussa sur occasion l'Elisa moko. Alors Moussa tanga moni pardon mayele tango Saddam moni ndengona abengi ba pilier o bagi na kanchachi colonel moko na général batikala ko ba pilier na major akoti bango bula bige
ndenga za bongo soka yebola bolia yembala mbo mayele sikoyo bango to bayiki ndongona basali fo désordre na camp masasa bando betama neti mayele mutakobo konza akiti ayesko na kanchachi ya tuli bango babindiko so betama ya nini matelele ya nini alors bango bagile après baisi balevisa colonel balevisa majorona beta yingu tanga betiye pa mayela kina biloko ate côté asoka obetiye et côté ma okufa te akobaluka ka wana nsoko batipo na bayiba ida secret na ye tanga betiye pa mayela côté na saba kara bamituka alimwe akoti balobi asa musika te ba cercle kaka kanchachi après 10 minutes alors mayele ayego bima ba betiye ba frère ba mayela kati les 16 mains soka ba bori ya moyo les 16 mains de mokolo mayele akufaki les 16 mains 1997 mayele akufi les 17 musée sikoyo akoti na pete nyonso musée ekokota na afdel na ye ntango akomi ayekokota Etienne Tshisekedi papa ya Félix Tshisekedi leader charismatique ayebisi ye omoni ndenge oyo na bato oyo futa bango bafacture bazonga kokota bango te bakolukula mbulima alobi na Etienne ke yo sakanaki na mobutu nga na mobutu te nakoloba soki nga na nani songa na village natal akangisi azongisi ti c'est-à-dire na village natal na bango orga kasa asali bien nzoka asali fausse affaire yango ti lelo Rwanda tingama na biso lokola sonzo moya kende eza te nalekidi la présidence RDC peut faire Félix Tshisekedi donne des orientations pour la composition du bureau de l'Assemblée nationale et met en garde contre certaines pratiques des députés de Colombie Bokonza Mboka asangisaki badepute na badekupa politique nyonso ayebisi bango bokeba ote nde bozomemela na badivagation okeba ezala mboso ezala bahati ezala soki nani yo bino nyonso bokeba na badepute na baso badésordre te bosala vote wana na ndenge kimia na corruption te wanaki force ya mokonzi ya mboka abetaki likofi na mesa ayebisi bango ke nayoka te nyonso eleka na kimia ote baélection wana eleka malamu. Le cardinal Fridolin Ambongo, Landa Moreno dit, s'est esquissé auprès du président de la République. Félix Tshisekedi est plaidé en faveur d'une réconciliation nationale. Notez bien, Basakanaka na l'État de Yokasikoy. D'accord. Qui est cardinal Ambongo? Azali, c'est-à-dire cardinal Azali, c'est-à-dire chef spirituel de l'Église catholique. Ambongo est comme c'est-à-dire sorti sur médiatique, c'est-à-dire critique. Il y a un régime en place, il y a Félix Tshisekedi. Avant le bagage 10 minutes, il y a Mouké, il y a Makametali Zambe, 5 minutes, Makametali contre le régime en place. Quand il y a les chameaux, la caravane passe. Ndeko, yeyo, bakutala, mais comment on va comme Abakutani, tala, faut écouter mon konzamboka, ndeko, ozuibi. Mon konzamboka zambutoyo, tant écouter les bagages, nyon se simbi. Ambongo m'a changé parole. Abimina Boseka. Les politiciens congolais, Abimina Boseka pour la nini, Azuma Kambagitoko, et pour la bien, donc c'est-à-dire, à Bosé de Mababon Zambé, à côté d'Aïna Kaba, c'est-à-dire, Abimi, oh non, l'entrée était bonne, mais on s'en refine. Among ma pingi fatina nego babendiga bopa enveloppe chocolat angaye botika fachi mona mama botika fachi président de la République mais lo baki ya wana ebiso manga lokola mutani naleki la primature la première ministre Maman Judith Souminois à Turuka est prête d'accueillir le nouveau gouvernement dans quelques jours. Ndeko mamba wala na problème te aose la kaka lelo neti sorti c'est-à-dire lelo de bureau définitif soke simbi kaka mardi malamoko yesa publia aose la kaka pote so ba sisi bango de ba kolisala ba ko investir bango na parlement pardon na assemblée nationale so assemblée nationale les ana ko fanda te moyen bango basala investir ezate naleki les députés ont déposé leur candidature depuis ce lundi 13 mai 2024. Et le résultat définitif est prévu dès ce samedi 18 mai 2024. Ndeko, ba député nyonso, au Kamere, au Mboso, au Bahati, au Nani, au Nyonso, au ba déposé ba candidature pendant lundi. Et
les londes, Bakokata, Fumé Blanc Chokobiban, Banani, Bako diriger bureau Assemblée nationale, na bureau et Assemblée nationale, na Mokolo ya Lelo. Donc, Bako publier Lelo à partir de 13h. L'Union sacrée, non, suspension de l'émission Bossolo na politique. Israël Moutombo par le CESAC pendant 30 jours. Ndeko, Israël Moutombo, on voyait bien ça la émission Bossolo na politique. A critiqué qui Christophe Mbosso, Ndeko, dans on s'appelle émission, qui est baga déontologie journalistique. Parce que ça, Ndeko, quand on va n'importe quoi, c'est ça que ça va. Et ça, voilà, c'est-à-dire, il y a la voilà, chef Nabango. Alors il va propos incendié. Propos na Christophe Mbosso. O akoli, o boye, pas makamepele. Ndeko Mbosso mutakoli. Mayele pour la rater. Mayele pour la rater. A vous avez 120 ans à raisonner. Il va travailler. Mutunde mutesalaka. Yo, soki Mbosso lelo azabo etali ko ça va commentaire té. Alors, va suspendre pendant 30 jours, un mois. Afin n'a pas à mon moyen à se corriger. Candidat proposé par le présidium de l'Union sacrée à l'élection du membre définitif de l'Assemblée nationale ne font pas l'unanimité au sein de cette plateforme politique du président de la République, Félix Tshisekedi. Il s'agit de Christophe Mbosso au poste de deuxième vice-président, Serge Bahati au poste de questeur et Carole Pemba au poste de questeur adjoint. Ndeko Oezali, l'Union sacrée a proposé. Alors, Jean-Pierre, non, Christophe Mbosso à la deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Serge Bahati, Mona Bahati, à la questeur. Et Carole Bemba, Mona Bemba, à la questeur adjointe. Mona Zali, ma proposition, il y a Union sacrée. Union sacrée nous a proposé, Yango. Et ça fait que l'Union sacrée nous a proposé. C'est quoi, c'est là, na opposition, na Union sacrée, bah, on s'est la fusion, les longs de Tokopima, bah, nani, bah, on s'est définitivement, na bureau de l'Assemblée nationale. Quel est l'Est? RDC renforce, renforcement des FARDC, 185 blindés, Tirk, 4 merci à déployer. Ndeko, Anabet, c'était. Ndeko, de renforcer plus de 185 blindés turcs. Bah, c'est FARDC. Dès qu'on a émission que, pour l'Est pour le moment, RDC, n'a pas lendo, ne va pas ravage. Pourquoi ça ravage? Dès qu'on a émission que, mon konzamboka, c'est enveloppe consistant. Ndeko, et ça soutient, oh, tenez ça, oh, mon document, bah, mission, là, là, danser. Donc, ce que tel qui fonde dans la ciment. Ndeko, on dit bienvenue aux na Rwanda. Parle bate. Makenga, boy Makenga, akufaki. Makenga, wazali chef de la rebelle M23. Ma poma qui ah na émission que na lobino que RDC au Tetembe, au Moni Yango. Makenga ouais salaki chef de file ya M23 à la qui déjà. Bon mikolo bi pembe na Rwanda. Ko sakanate pote mokonza mboka aikelewa songo ke na boya. Omoturo to sali défensif mais offensif. Tina Rwanda, donc tout ça bon. Na émission que ba village nyo to so boto. Oh nyo to so donc to diriger vers Rwanda. C'est ça l'objectif. Yambo kontamboka tambula ki ayese bango ke na rosoma tout simate. Na ebisi bino boso yo kate turoyo. Tout droit au but. Donc soit biso soit Rwanda. L'emploi. Makamba kitoko yango. Musala. Balobi ke mutaliaka na mutoke na ye koliaka na mutoka muninga te opongo mate liaka na mutoke na yo fumolongo liaka na mutoke na yo na mutoke na onde osili futa na mutoke na onde kolia ndeko si celui qui cherche se trouve soko luki ndeko joie pote mutoke tala omoni mbongo na yo ateza 10 000 mais so ndeko ya yo olia avec beaucoup d'appétit ya yo mutoke na yo di bon on va se caler pam boyebité on les ngulu ngulu on les opacité mais ya yo moko ndeko ozo les avec genge na kitoko news alors toleki
Bonne nouvelle, l'entreprise TIC vient d'élargir ses recrutements jusqu'au mois de juin. Ndeko, va investir TIC qui va ça déjà awa. Ba yepote, va investir na Congo. Au côté de Mboka Tamboulaki, après c'est bango d'accord, va signer un protocole d'accord, c'est-à-dire bango, va ye awa, côté de Femi Sala, puis c'est pour le richesse. Voilà, le peuple congolais a se retrouvé, va recruter ces bandits, dit dans le mois de juin. On a un panneau publicitaire de RTNC, dans le Top Congo, Ndeko, Kende Moussala. On a fait un quartier pour un pamba, Kende Moussala, Moussala de tata maman, Moussala de Sala Mouto Sala. Le gouverneur Daniel Bumba a gagné le verdict à la Cour constitutionnelle. Daniel Bumba, actuellement, avec le gouverneur, Daniel a légué dans Mayuya, Kabouya Korompa qui va chip, qui la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a taliboé. Pas de débat. Donc, Daniel a gagné le verdict dans Kimia, va rejeter, va non fondé, il y a fausse information. Et Daniel Bumba a repris la chaise en qualité de gouverneur de la ville. Donc, IDPS a un siège d'ailleurs. Voilà. Physique. Moïse Mbiye va présenter ce dimanche 19 mai 2024 au stade de Martyrs. Dimanche Oyeboyinda. Moïse Mbiye, Oto Yebike, Keke. Donc, na lobby na yo, par place Cécilie. VIP 100 balles, plein. Donc, guichet fermé. Félicitations à Moïse Mbiye, Moussala qui tape, Ombi à Sali. Na lobby na yo, donc, stade de Martyrs est tombé. En tout cas, félicitations à Mbiye, ou des chapeaux, Yao Yangwanadi. Alors, Fali pour vos félicitations. Double stade de Martyrs. Mais qu'on a évité Fali de ma faire Wapi. Fali na 2025, stade de France. Na Outa, le 14 et le 12. Fali a un double Martyrs. Eh, Félé. Oh, nous sommes dit, Fali va défendre l'équipe. On va vous faire été. Fali a signé, n'est-ce fait la bête qui est dans l'arena. À mon été. Arena Zamouké. Quand a Liboulou. Pour le moment, Tengele. On va makala balobaga. Donc, ça dit, Fali a lobby qui est 2 jours. Les 14 et les 15 dans Martyrs. Eh, Félé. Na évité ce qui fait la côté. Photo yo. Fali a na évité. Toregi. Sport na kochité wana. Finale des Champions League. Real de Madrid. Dortmund. La date est prévue le 1er juin 2024. Finale, et ça le premier entre Real de Madrid d'Espagne et Dortmund d'Allemagne. Au petit point pour Boyi. On a une émission qui est finale. Il y a un grand coach. Finale, on gagne. Et ça, c'est tombé bien. Possession. Débit. C'est ça la finale. Playoff. Bangoyo. Les 4 Bozobunda. Moga Otikala. Misatou Bakei. Premier. Tout pour ça, Mazembe. 26 points. Deuxième. Maniema Union. 21 points. Troisième. Saint-Delon Popo. 20 points. Et quatrième. Atebek Club. 19 points. Neto Zaboye. Vite à Robert Anama Niema. Donc, vite à Sora Niema Niema. Peut-être vite à avoir la course. Pote Barobeta Awa. Donc, vite à l'avantage. Pote Barobeta Lango Awa. Plaidant. Groupe B évolue. Pour la Bambouchemaï. Ba Sanga Balende. Bati Kunku. Bati Bango Basobeta. Mais biso Awa Bateri. Ba Ose. Et Katanaki. Na match à Ose. Na Kouya. Donc, pour le moment, pas de suite. To yebite. Ndengenini. Bakosala. Bona lelo. To suki Awa Kasi.